Salut la famille, certainement vous allez bien. Et bandeko, dans cette vidéo parce que pour interpeller Nzambe, Bible obéissant ba oya bergerie. Non ba koti bergerie te bazana libanda. Et aussi zana bergerie mais tantôt plutôt hermo lokolomo hermo nakati. Interpellé au départ cependant tantôt de manière tantôt d'une autre dit la Bible. Na bana wole kana TikTok na kuta na video ande na biso adasa donc bato bele bayebi et alalaki et elle était transportée en esprit à se retrouver dans ces jours de mort. Amoni ne biso Rafin Tumba. Alors et ce qui s'est passé à l'obi exactement et passage où il y a Luc li solo ya pauvre Lazare boyebi na l'homme riche biso nyonso toyebi bato batanga la Bible boyebi Lazare se retrouva dans ses jours de mort. Et comment il s'appelle? L'homme riche peut se retrouver dans ses jours de mort. Na éclaircir topé na mekiko na zo mekanamika ko expliquer ces jours de mort parce que na mona na vidéo na il y a des gens qui posaient la question ces jours de mort en haut ezali wapi et ezanini. Ces jours de mort en français quand de bozo yoka yango et sika ba wei bis mutunyo so so akufi akena na ces jours de mort. Ozala mopagano, ozala mwana nzambe, oza mundele, oza mutu mwendo, oza mukuse, oza mulai. Mais sauf que dans ces jours de mort, ils ont subdivisé en deux. Ils ont un lieu de repos et puis ils ont un lieu de tourment. Lieu de repos, mais non bolim sanga. Ils ont bisika oyo et mutu nyonso oyo atambola na robanga nzambe. O ayebaki nzambe premièrement. Et atambola ina obanga ye akendaka yango tolobaka keno akei kopema mutu akufi pe asona mais akene kopema na kimia bakenda na lieu de repos. Et malheureusement mutu nyonso takena na lieu de repos. Na lieu de repos ezaka bato e batambola ina nzambe. Et mutu atambola ina nzambe te akena na lieu de tourment. Tande bozoka tourment. Donc repos na tourment. Tourment, et bisika ya kozanga kimia. Donc tu seras tourmenté, ton âme sera tourmentée sans relâche. O bato bele ba confondara ba lobaka enfer. Te na mona ki songolo na enfer, non, enfer ezana ofunga mate. Enfer na ba boaki motokuna te. Enfer ezana no vierge. Selon Apocalypse. Mutali boso ba ko boaka na enfer ezali la bête. Selon la Bible. OK? Voilà. Donc pour na bato oyo boyo karata muso ba témoignage nzamba meminga na lola et puis ameminga na lifelo séjour des morts et na séjour des morts wana ezana esika ya lieu de repos ezana esika ya tourment pour na bato ba bana ko poser ba question pour ba comprendre ba luka ba yeba capiche. Alors à se retrouver dans séjour des morts exactement à vivre événement ya l'homme riche na Lazare pauvre Lazare. Alobi amoni ne on a biso comment il s'appelle Rafin Tumba. Ou aussi akufa déjà et ngana mo panzi sangwe et continue la namaka. OK? Ce qui interpellation message ezali na ya na lekisa on ne sait jamais parce que Bible zoloba bo mépriser prophétie, bo mépriser maloba nzambe te, bo discerner. Ya rozwa bozui, ya boire boboa qui c'est pas la peine ya finga dans commentaire à so monique ba marambo yo intéressé te ou encore eza ba histoire annoncée ou encore eza pour la visibilité de le canayo et na osenga juste tolérance na bande ko nyonso oyo bokozwa ta wala na vidéo fallait na marteler na ibandeli na no vana banda vidéo parce que kongola tambola sina sima mabe ata mambo itali ete akoya amekomisi papa lupango po banda ko indexer bato awa ndeko lobi
elle a vécu mambo yo ya mambo Lazare na l'homme riche amoni ndeko na biso azali na kimia te et bazo sola na ye en esprit ba se communiquer mais ndeko okomi ndenge nini et ndeko c'est comme si on l'avait emprisonné quelque part mais abandonné pour s'échapper aoki mazo s'échapper mais malheureusement à chaque fois soka s'échapper bana okangaye bazongisi wana betela bino vidéo ngo ezate parce que risque ezana loba mamnyo surtout na posa koloba faut ba kangaye bazongisa alors elle pleure pour ses enfants quand on a bino exactement lisolo ya pauvre Lazare na homme riche aolela pona bana yi aolinga bima neti kaka zonga na mokili aloba na bato ke bobongwana alakisa bana nzela nzambe malheureusement na yebisaka bato na séjour de mort repentance ezalaka te yo ozozela kufa bongo ndotala maman soki ezala ya solo so ya lokuta et puis bongo changer la vie yeba que c'est ezala impossible c'est maintenant ou jamais. J'ai toujours dit aux gens si opesi bomoni na Yesu tu ne perdras rien pour perdre l'autre yaya biso oza kati na Yesu toza o tozali pour perdre l'autre au contraire ozwandi kutu kimia ozwa kimia et ndeko olela pona bana ye yango ntango sere ayokopesa message ya lobi nayebi place bana ya dasa ya comment il s'appelle ya Rafine bazalaka te mais est-il que ndeko olela pona bana ye mpe ana posa bana na ye lobi bazala na esika malamu yango bino boyi place bana Rafine bazali bino boyi place famille Rafine ezali boyi bisa bango balakisa bana nzela ya Nzambe. Et moi je vais profiter pour dire à tout le monde bana Rafine karaté yo zolanda ngai Bible zolo balakisa mwana nzela enfin ngetanga okoma mukolo asande tournete banzelo to lakisa bana dès le bas âge ezalaka semence o germa alobi yambo moni bana ebele lelo ngana sepela nango malgré ba borné bazali ou encore bato ba mona keno bangonde baleyi mayele bangonde ba réfléchissaka ba fingaka oka mwana moko tellement akoto ya église mingi aosaka na baninga na zo jouer la pasteur oka bando te ya naye Jésus vous aime bongo la motema surtout ba Nigériens bazaka makasi wana na mungongo baby baloba bazate vraiment ba utiliser mingi dans matière na bango oka mwana zo imiter pasteur aote ya na voix rock azoteya azobondela pona ba master na ocha ba maboko azopamela milimo mabe oka batna ba commentaire africain karaboy ba chinois basi ba ko musika bazo koyekola kosala soki ba avion soki nene il y a un temps pour tout dit la Bible eza mabete kosala avion mais il y a un temps pour tout ta nzambe ezala rapé eza te ke bat ba consacraka 24 sur 24 heures ba vie na bango de janvier au décembre na mamba nzambe non pas du tout. Donc c'est ça, il y a un temps pour tout. Sur l'accent moana qui est aviation, to pour l'accent moana abana rotonga ba masuwa. Toi comme soki architecte ya espace karayo. Donc yo mtoye ba l'accent moana yo nzela me ko bosa na teke nzela ya nzambe et c'est important. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit aux gens après la mort il y a une vie. Et cette vie dépend de la manière dont tu as vécu sous le soleil. Au commissaire moi architecte de l'air et c'est bien bon. A combien au sala ba avion, c'est bien bon. Mais soit yeba inzambete, yeba organiser de tourment. OK? Ça équilibre. Quand ça moi la classe et à motu ya pour venir na ye pose à la réaz à la bien, le besoin musala me kobo sanate. Mutu asala ke mutu azala stable na mokili oyo ezanzambe. Yana batu mususu ana mbongo, ama yele, mazangi kimia. OK? Balance zala. Et lobi okufaka parce que mokilo to aba passager. Okende wapi. La Bible dit que servira-t-il à un homme de tout gagner de perdre son âme. Okende wapi aux otalangai. Et l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Tala mon sozo letali likolo. Lokuta tozake lombe cc. Lokuta. Ozanangoya otombola lokolote. C'est ça. Maintenant ou jamais. Donne ta vie à Jésus. Bon la motema. Lobi ezala ya nzambe. Ta muso kuta na vidéo oyebita après minute Rolanda, qu'est-ce qui va t'arriver? Le Seigneur t'interpelle parce qu'il t'aime. OK? Reçois Jésus dans ta vie. Pétambolanaye obika. Que Dieu vous bénisse.
mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi na nga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele enyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike movanzi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo tokomine la santu lise kwana yo tokomine balongi olatike movanzi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa nzambe na ngoya olatike movanzi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mes pensons sont na se métamorphosé osimbi mosambwe maladi na miso olengo bebi naza toxike grâce à lui
asalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa po nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda to ntango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu mais so bino bolera ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko